Boy malamu na Congo Live Télévision bino bao bozwi penza libaku ya kolanda chaîne YouTube no Congo Live oyo lobelaka bino matali politique ya mboka na biso Congo to pe actualité lelo to kolobela bino sur actualité au penza eningisaki Congo central eningisaki Congo mobimba to pe monde entier sur affaire Mamimi makambo bosoto penza oyo elekaki entre gouverneur ya Congo central Atuma Tubwana, vice-gouverneur na ye Justin Luemba, pe assistante ya gouverneur Atuma Tubwana Mama Mimi o penza makambo esalamaki bino moko boza au courant na yango kasi esengeli koyeba ete ezala gouverneur to pe vice-gouverneur ya Congo central bango nyonso bazali penza na famille politique FCC kasi na makambo bosoto elekanaki kuna mokolo ya samedi déjà FCC Mobimba au babengi Front commun pour le Congo FCC en sigle basalaki bongo conférence de presse na tina ya kosala bongo évaluation na makambo penza elekaki na matadi bango penza bazalaki penza na mawa na pasi na situation politique oyo elekaki kuna na gouvernorat ya Congo central bazwaki penza mokano ya kosuspendre gouverneur Atuma Tubwana pe vice na ye Justin Luemba na kati ya FCC au salon bango balobi ete basali bosoto basali soni ya FCC famille politique na bango kasi na kati ya conférence de presse wana pe balobelaki makambo ebele na kati ya regroupement na bango FCC bango penza balongolaki confiance oyo bande kopesa Atuma Tubwana na vice na ye na kati ya FCC balongolaki penza confiance wana pe basengaki bango ba démissionner na kati ya FCC pe ba démissionner na kati ya kuna na Congo central bino moko boyebi déjà depuis makambo wana esalamaki na mois d'août kasi déjà le 7 septembre oyo bazwaki penza gouverneur oyo azosala déjà intérim ya vice-gouverneur pe ya gouverneur Atuma Tubwana kasi singeli koyeba ete Mamimi oyo penza yende azalaki bongo oyo apanzaki asaki bosoto ndeko boko yeba ete Mamimi akimaki Congo central akatiaki bongo Brazzaville na Brazzaville bakangaki ye na passeport nationalité canadienne ndenge toyebisa bino mikolo elekaki kasi ndenge tozali koloba boye Mamimi azali na mboka Canada Mami asakimelaki déjà na kati ya Canada kasi ezali bongo pasi muto asali makambo ya bosoto bongo kokima na ye mpona nini te bamekaki mpe kolandele ti azala awa samba mais ya pasi ezali ete ya kimi azali ne kimia kuna na kati na Canada kasi fo boyeba ete bainternance na biso lelo déjà l'Assemblée provinciale ya Congo central session moko extraordinaire ezalaki efongwamaki lelo na tina kaka ya kolobela makambo oyo penza ya bosoto scandale sexuel oyo esalamaki kuna na gouvernorat kasi ba élu ya Congo central basiégeaki et tout le monde qui paye Justin Luemba ndenge bomona ba photo bango bazaki wana na Atuma Tubwana kasi ezaki bongo ensemble provincial ezaki bongo président na honorable Matusi là wazali pe moko ya ba ne Congo o bon penza ba mekaki ko évaluer situation na lolenge nini elekaki kasi mingi bazali ko condamner gouverneur Atuma Tubwana yem tazaki bongo commanditaire yem tatindaki makambo wana esalema to ebite Atuma Tubwana atindaki Mimi a piégé Justin Luemba na tina nini na ebite c'est sûr ou bien bayoka na katende amekaki kotinda Mimi ameka ko piéger vice-gouverneur Justin Luemba kasi ya pasi ezali ete kuna na assemblée provinciale bamekaki penza ko élaborer kotala makambo lolenge nini elekaki pe bavotaki bongo loi moko esengelaki déjà kotelema na makambo oyo etali bongo sexe ndenge mino boyebi ke bandeko ya Congo central chaque tribu na biso bacongolais ezalaka penza na mwa bamakambo nango toyebi ke bacongo plutôt bazalaka mpe na luzitu bazalaka mpe na luzitu makambo mosusu esengelaka kosala yango te kasi bango bamekaki kosala yango bomonaki baimage wana ya bosoto wana ndenge Mamimi babandaki penza
kosangana ye na vice gouverneur nde kuna na nini na assemblée provinciale bapika pe kolobela sur makambo wana ya bosoto wana elekaki kuna na Congo central kasi bakati bazali ko condamner toujours à tout matubwa na yende moto a tinda kibongo mamimi ko piéger vice na ye Justin Luemba kasi mamimi azali bongo na Canada assemblée provinciale affaire penza bakati yango pena na ndenge te mais kasi lelo séance et kabona ki penza ke des poissons to ebitela msu mokolo ya lobi to pe mercredi ba omeka susu ko zonga penza na likambo wana kasi to kende na moko pe ya banani ya bane Congo o penza bana Congo central ba yokelaka honorable mwana mboka ne mwana ntemi ye penza mekaki penza ko réagir na likambo bo soto o esalamaki na fief na ye na Congo central alobi ete esengeli batika mwana mboka atu matubwa na kimia yazali bongo innocent batika kimia batika gérer Congo central ndenge abandi ndenge azo gérer po boyeba ete atu matubwa na yazaki vice ya Jacques Mbadu tant Jacques Mbadu akufaki atu matubwa na mtasaki intérim si toki bongo na élection ayaki bongo ko gagner élection de akoma ki bongo gouverneur na sika wana kasi ye penza mwana mboka ne mwana ntemi asengi ete batika kimia kasi na réaction ne mwana ntemi etika kipe ba FCC kimia te tokenaki pe na ba tokenaki bongo toka kipe ba maloba ya bayi FCC lokola mwana mboka Shadari lokola mwana mboka le gouverneur honoraire ya Congo central mbachi bango penza balobi ete makambo nyonso eleki kuna na Congo central moto atindaki makambo wana ezali ne mwana ntemi kasi kokamwa ne mwana ntemi atindaki makambo wana toyebi te makambo ngo ekomi bakomi kosangana ba congolais ekomi na ndenga désordre po ne mwana ntemi ya lobaki ete batika gouverneur atuma tubona kimia de na ngambo ya FCC mwana mboka Shadari ba 4000 peut-être FCC bango ba biete moto asali makambo nyonso salama ezali bongo ne mwana ntemi toyebi te mboka na biso ba conflit yango penza ekokende ti suka wapi ndenge bino boko bana mboka boko yoka ba biete ne mwana ntemi ye penza atindaki makambo wana kasi ya kokamwe ezali ete wana ezali penza oyo loba mwana mboka Daniel Safu bazali kozoba population to bazali kosala nini po biso toyebeke makambo wana ezalaki makambo moko kuto mona kiango ezalaki mwa makambo ka moketon to kotala penza makambo ya bosoto ndenge video penza tambola ki monde entier bana biso na Kinshasa na Lubumbashi na Katanga partout ba ko benga biso makambo ezani ni makambo ya mamimi lelo penza mne mwana ntemi azala derrière affaire mamimi selon bayi FCC ezali bongo passe total na ngambo ya ne mwana ntemi ye alimwaka abanda komona na te après kozala bongo évadé na prison ya Makala et puis aye ko bima tomoni pa olenga ko président ya sensa na ko bima pa olenga ko tomoni bameki un peu ko yoka nisena na mwana na ye ya molimo babenga azaki pe ministre mwana mboka Papi Matezolo et suki on a te tomona ki pe honorable Frank Diongo basangana ki bango nyonso naye pona ko soutenir chef de l'état ko tia chef de l'état maboko kasi lelo ne mwana ntemi ameka suko kotela susu mwana mboka atuma tubwana to éviter est-ce que ne mwana ntemi akozana na sima ya affaire wana mamimi lelo mamimi na kati ya Canada babi mamimi makambone ya kosambisa mibali e banda lelo te mamimi depuis États-Unis asalaka makambo ya bosoto o et pas prêtre moko babi prêtre wana alakela ka mabe prêtre wana tomboka kaka asili kaka nganga nzambe wana asengaka nzambe na ye a condamner mamimi partout ya kolekana akutana toujours na makamabe yoko monaki makambo ngo ekangaki su mamimi na kati ya nini ya Congo central kasi tosenga penza justice esalema na makambo wana tokamoti ndenge nini mamimi azumekaki ko bima matadi aye Kinshasa ko katsa Braza donc na ebite soki pena na kati na matadi kuna nzela moko ezaka pona kokoma Canada
tokokoma Brazzaville nayebi te bala matadi nayebi te soki nzela ezalaka po mamimi seke ezalaki ka mutu moko atiaki ye maboko po abimisi na ville ya Kinshasa ti akatisi ye Brazzaville ti azwa avion akoma na Canada biso mpenza tosengaki ete justice esalema ndenge mpenza procureur alobaki ete akobengisa bango nyonso misato balobela moko na moko aloba likambo yango ebandaki ndenge nini ti bakoma wana tobande kozala justice abengisa bango kasi toye kozala surpris mamimi kuna na ville ya Canada kasi eza mpasi justice biso mboka Congo soki kozala kaka boye soki kozala kaka ya tricherie toyebi te président de la République azali mpena kopone likambo etali corruption seke mamimi ya corrompre na ye bato acorrompre na ye mpona kokoma na ville ya Kinshasa acorrompre mpona kokatisa Brazzaville akorompo ti akoma kuna na mboka na ye esika ye penda azwa mikanda na Canada na mboka Canada kasi boyoki penza ndenge toyebisi bino ke kuna déjà na assemblée provinciale ya Congo central makambo nyonso esalemaki nayebi te est-ce que gouverneur oyo penza yazali kosala intérim bakotika ye toujours wana pe ba FCC balongoli penza confiance na bango na Tumatumbwa na pe vice na ye Justin Luemba est-ce que FCC bakomeka kozongisa susu confiance na bango epa na bato wana nyonso mibale mpona makambo ya salite sami wana esengeli Justin Luemba mwana mboka Tumatumbwa na ata bakokanga bango te balongola bango esika wana soki Congo central bakokende na baélection susu babanda su baélection to pe batia ndenge gouverneur wana mosusu wana mwana mboka Marcel Matumpa azosala bongo intérim atikala kaka ti bakokende bakoloba ete bakende na baélection eza teke bakende susu kozongisa susu Tumatumbwa na bazongisa Justin Luemba na esika wana nayebi ke FCC penza mokolo wana na déclaration wana mwana mboka Nemi azalaki penza très fâché balobi ete balingi lisusu Justin Luemba te na Tumatumbwa na esika wana vraiment eza pasi komona penza buzo basalite wana ekosalema na mboka na biso Congo Congo central eza mboka moko penza balingaka penza mwa luzutu mwa respect nayebi te ba valeur wana yango bane Congo mingi pe baza très fâché tokaki mikolo elekaki mwana mboka Elia ya Kasangulu Jean-Claude Vwemba ye pa betaki c'était sur affaire mamimi albaki ete justice salema na dossier wana batika bango te dossier ngo ekunda makaka bongo te sengaki penda justice salema bango nyonso misato bato basaki makambo wana bazala po kino lelo baza ko accuser toujours Tumatumbwa na yemto amekaki ko monter makambo wana ti bomonaki ko bande ko filmer mamimi na vice Justin Luemba na kosala bosoto na kati ndako ya vice gouverneur babinyo soto nezaki Tumatumbwa na nde abongisaki yango penza mwana mboka asengaki ete justice salema kasi ezali bongo pasi so to lobela na mboka na biso Congo biso ba congolais tolingi kimia ekota na mboka na biso Congo tolingi penza mboka etambola penza na alima kasi komona ba désordre na bosoto boye ezali penza bien te puis ba mboka to meka mpe kolobela pe message à chef de l'État topé interview na ye oyo asaki kuna na mikili ya poto ba dossier oyo penda ezali ko préoccuper ba kinois ezali ko tungisa penza ba congolais likambo etali bongo 15 millions de dollars oyo mwana mboka ba koloba ete mwana mboka a détourné mwana mboka nani a détourné 15 millions de dollars kasi boyoka ki penza chef de l'État batuna ke motuna wana ba bidir câble na yo ya détourné bon 15 000 dollars ya lobaki ete ezali détournement de fonds mais ezali affaire ya rétrocommission et ezali likambo ya rétrocommission ezali likambo ya vol te na kati ya trésor public toyebite elingi koloba nini est-ce que chef de l'État est-ce que chef de l'État azali contre pour dire câble to éviter pour ndenge chef de l'État a pronation état de droit alobaki était
moto nyonso o akosala mabe ezala bras droit na ye to bras gauche na ye akozwa mbano na ye mikolo boyebi ete likambo ya 15 millions penza bato ebele bakolobela 15 millions tokaki mpe kuna na meeting ya mwana mboka Martin Fayulu ye penza lobelaki mpe sur 15 millions oyo bakoakize zirkap ya chef de l'état Vital Kamerhe ya détourné 15 millions mwana mboka Martin Fayulu ya lobi ete alobi eza lisusu likambo ya vérité des urnes te vérité des urnes bako continuer alingi pe ba vérité ya 15 millions soki ekei wapi na ebité lelo déjà chef de l'état azali bongo na New York esika wapi penza ko participer na forum to pe kokutana pe na mokonzi ya États-Unis kuna eza pasi toujours na likambo na bisoka ya maamini to komo pusa moke na suka na dossier openza to vandaki apoto meka kosala un peu analyse na affaire maamimi o eningisaki monde entier o epesaki penza ba ne Congo pasi eyokisaki sodi na population congolaise komona makambo bosoto wana penza esala mate na basite esala mate na moto moko lokwa ata moto avandaka na esika bavandaka kasi na bato bakokamba mboka ebiki eza pasi exemple nini to pe éducation nini gouverneur to pe vice gouverneur bango nde bakokamba Congo central exemple nini oyo bakopesa penza bato bakokamba ezali pasi esenge koyeba ete bazali koakize toujours kaka atuma tu bwana ye moto nde atindaki assistante na ye Mimi Muyata akende nesika wana tokopona na suka merci na ndenge penza botiaki litoi na bino mpona kolanda analyse oyo kolobela bino sur affaire Mamimi tokomi na suka merci na ozaki bona sima caméra Guy Botambela merci na balanzi nyonso balandaka biso partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma depuis France, mon lobel monnaie et à présent Félix, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, j'en suis bon, mon papa social depuis États-Unis, Richard Maka, il y a maman Wivine Sevolo, na Lyon, na Bossante et à les mamalé, et alors ma couille, bon, à la minute où ils ont besoin de tout le monde a mis dans le